mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutani ndenge tomesana kokutana kaka ndenge na yebisaka bino parce que likambo ezaka ya contrat to signa ponzela ngo to banela na bino yango oyo kaka eza topesaka ba information bino bo corrigeaka biso bino bo landaka yango pambate la complémentarité biso tondimelaka yango po tolobaka que jamais mosapi moko ekoki kosokola elongi. Lelo bandeko na ngai tolamuki ndenge nini na Kinshasa, tolamuki ndenge nini na Congo, tolamuki ndenge nini na mboka bakoko, tolamuki ndenge nini na mboka oya biso. Makambu ya liboso bandeko na ngai eza dossier ya ba Eugène Diomi Dongal, Jean-Claude Muyambo. Batou depuis un certain temps to ko annonça kabino que ceux qui va changer te ba ko libérer ban. Lobby Patricia Diomi, épouse de Eugène Diomi Dongal, accordé interview à une radio locale. À lobby, les démarches sont avancées à 99% pour la libération d'Eugène Diomi Dongal. Annonce soit la tango école à 18h, 20h, télé 50, flash, urgent. La rumeur sur la libération de Jean-Claude Muyambo et Eugène Diomi Dongal, elle est fausse. Source judiciaire. Alors que ceux qui m'ont dit télé 50, alors que la voix est à service, la voix du pouvoir. Mais tant que vous connaissez, ce qu'on a banni comme ça l'analyse. La libération de Muyambo, la libération de Eugène Diomi Dongal, to arrestation à Bango, arrestation à Frank Diongo Chamba. Est-ce que les arrestations pour une infraction à droit commun ou bien ce sont les arrestations politiques qui seront décantées par l'aspect politique ou l'option politique, ou bien c'est la voie judiciaire qui va en décanter. Makambutoni tuna kayangoan, Frank Diongo Chamba, Eugène Diomi Dongal, Jean-Claude Muyambo, Maître Yangambi, le mercenaire de Moïse Katumbi, Bandeko Baza Ebele, arrestation à Bango. Et ça pour une infraction à droit commun ou bien c'est pour les faits politiques. Ce qui est pour un fait politique, est-ce que l'instance judiciaire Moutoko Sili Sayango, c'est l'option politique qui doit être élevée. Même l'arrestation, il y a Bandeko, oh, depuis que Bandeko annoncé, c'est la justice ou c'est la politique. Tokomituna bango soki bango chaîne na bango ane lobby ba ke bango moko mutu balu masolo bande ko ngai tokobeta eza masolo ya SCC avant que tokoma na makambo daring parce que daring to abordaki question ya imana biso tozana devoir de vérité ce qui tozi ba élément complémentaire par rapport à une information, il faut tozonge la bino nango, topé sabino parce que tozana musala ya konuire na batute, tozana musala ya kokosate, tozana musala ya kopesa information, mais si ce qui est comme que tozi une autre version, nous sommes obligés ya komemela bino ya. Tozolo bela likambu ya Dr André Bokondowa, président ya SCC. L'objet comme tourne ailleurs. Tour ya SCC loba officiellement. Contrairement à SCC le Kambama qui na Marini. Oto Bengati, homme de Dieu à l'écharpe, ya peu perdu. Mais tant que makambo salemi bandeko. Lobby na 53e session
André Bokondowa a évoqué verset à la Bible, Otolobaka chaque jour. Quand le juste domine, le peuple est dans la joie. Mais quand le méchant se multiplie, tangu batwa mabe bazaliko koma ebele, le peuple gémit. Et Moussali Nanzamba Yekozonga Lobi, la situation actuelle dans Mboka Nabiso, le peuple est en train de gémir. Dis-moi Moutoyo à Kangamisu. Dis-moi Moutoyo à Zanakatsa Kindu. Dis-moi Moutoyo à Yo Kakate. Dis-moi Moutoyo à Kendakakolia Misuni Abatuna Butu. André Bokondo a lobby que la situation actuelle, il faut tout bunda pour que tout bimisa. Congo na bourbier d'ici Kazai. Bande Konanga. Mais ceux qui ont tali des marches, il y a cet homme de Dieu. C'est un risque. Aïe qu'on rappelait que David et Kofalo Baki Kaka Ao. Abandi ko subir ba menace ti aïe ko kima kei États-Unis d'Amérique. Mais biso tokoya koloba et loko toko luka ils ont dit que l'église catholique a ko associé biso parce que nous subissons la pression partout. Bandi miwana bato ebele pona nini bino bokotika boy parce que bande konanga na lobaka bino il faut ko banga kozala condamné pour non-assistance. Et ngana lobaka toujours peut-être que toko zelaka ke mukolo asuka jugement dernier ce qui est monani ce qui ko salemaka batu na biso ma yozalaki ko iba yozalaki ko landa basi abatu alors que ce qui est taliban à Israël na comportement na bango babanga ka que nzamba tuna bango o sala nini pona mboka onga na pesa yo yango na lobana bino le pays a besoin de Miché ba serviteur na situation actuelle mboka ezana posa ya ba Miché yango André Bokondo alobike ce n'est pas possible ya que batu ebele oyo bazo kamba bato ebele bazo kamba bazaka bandimi na biso ndenge nini situation zo continuer kozala mabebo. C'est la question. Un peuple sans question, c'est un peuple sans réponse. Il faut toujours savoir se poser la question sur le pourquoi de l'existence. Pour nani biso tozalo baketoza na bobengo ebele. Tozana biloko ebele za paradis terrestre. Ndenge nini batu bakonyo kwa makaka. Namona ki awo. Bakeko inogire soki nini na mwanda. Perenko soki parenko soki perenko. Kuna est-ce que peuple azaliko se retrouve même maintenant kwa malonga société wana est-ce que tongaka bavanda na ba conteneur parce que ceux qui pétrole et sili bakamati nzela bakei tozo mona tandenge to mona wana ba Lubumbashi na bakatanga awa ozokuta que Jekamine atongaka bakan ya ba travailleurs na ye ba hôpitaux ba école ya ba travailleurs na ye mais ba ya wana bazakuna bazeli ko exploiter tout ce qu'ils font là. C'est parce que le contrat n'a pas comme Inasuka, en 2023, va signer l'issue, va renouveler. Et qu'est-ce que les Congolais gagnent? Quand le juste domine, le peuple est dans la joie. Quand les méchants se multiplient, le peuple gémit. Lobi na yebisa kibino. Et comme Rwanda abomi, abomi bande kona biso aye alobi mon boya abozo bibembe na bino ye mutu akotaki na mabele na biso ye mutu aye koluka biso makam abomi be bande kona biso na fier nyonso ale boya kozwa bibembe na bino. Quand le juste domine, le peuple est dans la joie. Quand le méchant se multiplie, le peuple gémit. Ngate mutu nazolo. Voilà. Et loko nini ekoye la sikoyo place azali André Bokondo. Et loko nini ekoye la ye. Est-ce qu'on va suivre la même voie, même méthode à menacer ou bien va comprendre que ata soki toyoke liba tout est toyoke la tanzam. Place azali parce que makambo wana ba kolobake tozana bandimi tozaba serviteur ezaya solo. Les chefs et la maison civile et les chefs de l'État, nan, un pasteur, un homme de Dieu, pasteur Mugabe. Ngaina lobakanaye toujours. Quand j'ai l'occasion, il y a
na media pona kolobela ye na lobaka na ye papa ye bino ba pasteur obozaka ba papa na biso mais boyo kakata muke yo charge tangu kako zo yoka ba coup de fil oyo utaka malema nkulu uti boye uti katanga ko senga wana ozo sentir te qu'il y a un problème parce que oza lokola yo moko o memi charge ya famille mobile il y a pas de classe moyenne pona mutu azwa musala il faut azala na mutu moko boye ako pistonner ye place pasteur Marini Azali Nzoto Mali. Il a raté l'occasion de servir. Il a raté l'occasion d'accomplir la mission. Oh, Nzamba Pesaka. À son temps dans la Bible, Bazaka Kobenga ba homme de Dieu, mon père. Nzambe Liboso, Moseli Nzambe apprendre roi. Oh, Yabiso, inverse. Heureusement que la Bible dit Bazaki 450 prophètes de Baal. Moko. 250. Moko. La République a besoin de missions. Qu'est-ce qui va se passer? 5 ans a confirmé appui naye bandeko. Alobi bolinga te ba marche ko salema to ko se battre jusqu'à obtenir l'état de droit na mboka oyo. Tozali ko soutenir ba démarche nyonso ya CRC wana ba pesi lobby. Qu'est-ce qui va arriver? Toko continuer kaka ko swana, toko continuer kaka ko s'entêter. Les lobozana commission botia pona kotala ba bi kuna ba mettre kapiamba ba nini bazana kati wana d'accord. Est-ce que la manifestation ya le 25 le droit de l'homme cause la respecter? Toki ba ndeko bana mai ba jeune peu perdre balobi bango pe ba ko marcher dimanche parce que bazaba catholique c'est bien bon ce qui nzambelangai ce qui va comprendre que le col André Bokondo va comprendre que makambo ko tambola malamu te il faut marcher contre votre régime c'est en tout cas eza décision moko ya ko saluer contrairement na ba politiciens mususu bazomo na kezama betin Jacob Zuma batu balongoli eza ba tunaye parti politique na ye mutu longoli pression tu as démissionné ce qui va jeune à peu perdre ba moni ketin trop c'est trop il faut tout soutenir l'action de l'église catholique pour que les choses changent. Pourquoi vous voulez leur refuser? Baza aussi ba catholique, baza aussi ba peuple congolais bandimi mais ce qui est apona ko sala mobulu na kati wala ah bon wana to tikeli ba nazo suki sa bande kolanga nazo suki sa na dossier Yaïman. C'est une question que j'ai abordée. Je suis obligé à revenir na yango pour na couper ça va détail. Na lobela ki likambo ya 480 000 $. Oyo ke gouvernement ko kaki ko débloquer yango muto ko diviser. Na simanango bandeko, j'ai eu les informations. Imanezali ko souffrir na eloko moko. Des fois aussi, nous avons pointé du doigt accusateur na ba innocent, entre autres pasteur Amos Mbayo, parce que là il faut l'avouer, nous on n'a pas mission de nuire na mutso qui a sali le côté. Les documents oh bozomo na ngana comité ya imana mtu apesinga na ke koloko tangote nazomona Daring Club Motema Pembe Imana DSMP Imana Kinshasa le 16 février 2018 à monsieur le procureur général de la République près le tribunal de grande instance de Kalam, Kinshasa Kalam. Objet plainte à charge de messieurs Jimmy Kavasala, Joël Peniel Katsatuka et Gelor Mount pour diffamation, calomnie, injure à l'endroit des cadres du club Omnisport Daring Club Motema Pembe. Waneza plainte ya libosopo nazala ba plainte mibale. Waneza ya batwa Daring. Moutou a signé plainte eza José Mandjekou, secrétaire général. Deuxième plainte nazana ngwao. Iber Sang Pam Kabwe à madame le procureur de la République pour le tribunal de grande instance de à Kinshasa Kalam.
Plainte à charge de M. Jimmy Kavasala et consort, actuellement sans adresse connue, dans ou en dehors de la RDC. Tango kotanga biloko omoni oyo eza ya mutu asinye yango c'est maître Iber Sang Pam Kabwe. Ye pe aza avocat. Bande komi satu oyo. Selon information bapesi biso Jimmy Kavasala nde aza aujourd'hui arrêté. Bakanga kiye. Bazali ko accuser bango nini? Ya ko déstabiliser club na bango. Ko fonder, ko créer ba information à lokuta. Et le konga na bundisaka na ba démarche nanga yango. Muto vandi kaka obandi ko inventer. Bon, to sala ndenge nini? Bon, to kosa. Tolo bandenge nini? Tolo bake Martin Fayulu akutani na Bruno Chibala na Faden House. Yo wan, al obimisiam. Et le koto bundisaka yango wan. Balobi bandeko oyo musala na bango ya ko inventer biloko. Et ba document mususu ba promettre ngai ba kopesa nga parce que ici j'ai des publications, quelques publications Jimmy Kavasala, publication na yango. J'ai jamais vu les Daring à mode Far West un trouble non-sens aux tribunes d'honneur à la fin du match devant tous les officiels de l'UNAFOOT du côté des SMP parce que le pasteur Amos Mbayo a donné l'ordre à la sécurité VIP d'arrêter le vice-président de la section foot, Aïe Idambitu. Après une lutte acharnée, le capitaine Inter qui a dirigé les opérations après fuite, laissant ses menottes entre les mains du vice-président Aïe Idambitu. Tozo Kendewapi. Voilà. On a la publication à Jimmy. Ceux qui ont vu la publication sous les journalistes Gelor Muntu, co-présentateur de l'émission 100% Imana SNL, vient d'être arrêté. Au Longo, on a alerte générale, le ministère de Budget et Finances vient de nous confirmer que la remise de la cagnotte de l'État pour le Daring est prévue pour ce jeudi 22 février 2012. Ah, bah, comme 2012, n'a évité. Ce qui a erreur de frappe. Le montant est fixé à 480 000. Yango Tolobelaki. Nous demandons au ministre du Sport, Papi Niango, de ne pas remettre cet argent entre les mains d'Mbayo ou de Jérôme. Vieux ceux qui ont lingi, Imana, Sungabi Sombongo ya Touro et servir Imana. Pour remettre Yango na Maboko ya Miibi Wana, Mi Balete. Imana ezana posa et somba à permanence. Oyo, le président San Abdallah vient d'être instruit par le président Amos Mbaye pour assimiler une démission lors de la réunion du conseil d'administration. Basé à démission wana Mbaye au Salaki Yangopo Bamisho Bayako Bondelayo na Bambunda. Wana nyonso eza amateurisme. Donc, document yango wana. Je vais essayer d'expliquer certaines choses. Problème ya Daring. Nous on n'est pas trop foot. On n'est pas trop sport. Nous sommes trop la République. Mais tant que makambo ko salema, il faut to telemela yango. Daring ba subisaki makambo yo bazwaki. Après Renaissance et Kobotama. Nasima Renaissance, Maître Toro Yeko Kufa, Nasima Maître Toro, il s'est fait que Daring Babandiko Mekakotele Makotele Maman Mouke, Bayeko installé pendant 2 mois 24 sections na Kinshasa. Il y a des supporters. Na Katiwana, il s'est fait que Batouba il y a 2 ambitions politiques derrière ça. Visibilité, Wanezali Pona Batouba postulé. C'est l'information de notre possession. Moutuloko Lamos Mbayo. Du moins qu'il change. Et nous allons le rappeler un jour. Azani une ambition à postuler, ni n'a pas ça à la politique. Alors, je me suffis avec mon église, je me suffis avec ce que j'ai fait. Natika liwana na pas ça à mon côté, il y a qu'aucun de la politique. C'est sa déclaration.
C'est sa déclaration. C'est sa déclaration. Mais le fait que, à Télémissi 24 sections, les lots, Batubako Bengaye, y compris, selon y compris Bandeko ya Renaissance, Bako Kumisaye, évêque Pascal Mukuna, Asia Bengie pour Nako Kumisaye, pour Nakoloba, Lukelanga Pe Moutoua Télémissi Langaï, ça c'est selon certaines indiscrétions. Même Bato Ebele, parce que dans le sport, la différence, dans le sportif, Ezanine, Ezana Batu Bakomaka ba ennemité. Batu Bakomaka ba ennemité. Attends, ceux qui ont poli, au comment Batu Bapesani Bambot, c'est ça la différence. Oyo, Balobakana français, comment le coladage. J'accepte sportivement. Ezakolobake ba sportif, bazalakana fair play. Alors, tant que vous avez l'installation, pour les uns, Amos Mbaye Aligna comme un député, Aligna postulé. Pour les autres, non, c'est Robert Minakou qui est en train de le pousser pour qu'il y ait une base électorale. Les choses se sont dites là-dessus. Et nous avons donné l'information à notre possession. Après vérification, dossier d'abord à 480 000 $. Jusque-là, ils ont force parce qu'il n'y a pas de preuve. Peut-être que sur ce nabiso, on peut faire une information. Bakoya ko peut sabiso ba preuve ya que mbongo yangoyo et kobimananzela boye pour Moussala boye. Comme on n'est pas trop sportif, trop balle, Hermoko toye bien goté. Mais sinon, ma document, il s'est fait qu'il y a eu un groupe que le club a considéré que Bako Seme Moboulou Nakat va porter ma plainte contre groupe Wana. Groupe Wana Ezaliko Mbamana Jimmy Wana Bakangi. Même un message d'échange va promettre Biso que Bako Pesa Biso. Nous attendons que Bako Pesa Biso. Mais ils n'ont pas compris comment. Le nom, il y a Pasteur Amos Ezaliko Bima. Est-ce que c'est le fait que à Somba quelques joueurs pour Imana? Est-ce que c'est parce qu'à quel côté les Misaba club et la section il y a supporter, il y a Imana, Yango Ezaliko Pesa tous ceux qui n'ont autant de points d'interrogation d'être Ezaliko Mituna. Mais là qu'on a Kolo Babande Konanga, Nangonga oh tozana posa kimia, tozana posa ba théâtre té. Oyo et lobby si ba homme de Dieu presque nyons et tigali ko ba église traditionnelle. Oh ya ba autochtone oyo kabange numbi na koko nyangi bakenda koluka. Ceux qui ba koya pe ko sala déclaration ni parce que ba musulman ba lo église catholique a koloba. Les lo SCC yango anelo. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui montent peut-être ngai nazalaka contre quelqu'un qui ne reconnaît pas les valeurs ya ndekonaye. Oyo arrestation et le qu'on a lobaki. C'est l'information à Zouaki. Pasteur Amos, c'est beaucoup mieux qu'on gagne ça va supporter. Ezalaki pona o wana ndena lobelaki parce que j'ai eu ces images ba image nazwaki les photos certainement nazwaki ba vidéo te pona koyeba nani alobaki nini tozo information que ayi dambito certainement ceux qui le qui a mwana mboka Corneille nanga ceux qui ba pasola ke bilamba kuna et comme opesi mbwa boyi les images sont là. Mais information tozui est le contraire. Moi j'ai toujours été contre. Dis-moi Aïe a démentir. Balobi c'est lui-même qui a monté. Et l'autre a monté l'autre à l'okuta pour qu'on s'est victimisé. Gana za la contre les gens qui se victimisent. Mais l'autre on a koloba. Na démarche nyons. Bina boza bato iman. Renaissance azana batunaye. Vita. Et pas ba potre chulum na ba kasongo bazakuna na batu na bango batu bazana groupe na bango
Mais tangu yo mutu moko peut-être pour des intérêts égoïstes oye pona obebis biso toko soutenir yo te na mona ki botie kombo na ngawa bolobi allez bazoluka ko diaboliser na en complicité na journaliste na bango Eliezer nga na journaliste na bango journaliste na nga makambo ya bali bomoni nga na yeba soki omoni na ye na makambo ya bali c'est que makambo isali nga na yeba makambo ya bali na yeba kombo ba joueur nga na yeba makambo ya bali te tunanga ba politicien na kotandela yo bango nyoso tu tunanga ba catcheur américain na kotandela yo bango nyoso tu tunanga ba edingo na kota ezana biloko nga na landaka te bal soki okuti nga na zolanda bal c'est-à-dire mpona kaka esengo ya bana mai mais ntango bokoloba ale bazwi bakende na media bazwa Eliezer bino mpe r moko bosangani ke tokosimbisa etushe ngai oyo soki eza makambo ya tushe mbele na simba yango kala jamais bakongolais bakosangana na mboka oyo les vrais congolais basangana na réunion là où il y a 3 seulement congolais bobima bozwi pe complot contre nga et puis vous exécutez yan il y aura toujours un qui va vous contredire parce que nous marchons avec la vérité les leçons qui na zongi et ça parce que na zui ba document wan qui avait des plaintes contre il y a club contre Jimmy Kavasala na ebi ekutu te de vie Joël Peniel Kasatuka na ebi te ekutu te de vie Delors mutu na ebi ekutu te de vie. Alors je ne savais pas qu'il y avait des plaintes et que ba plainte ba tout ba yebi secret ya club Benabango et ça bango moko. Mais ce que je dois dire ici, c'est le fait que après quelques enquêtes, na kuti place à Mosmbayo à le côté. À part le fait qu'il a installé ba club, à part le fait qu'il a acheté quelques joueurs, bon, place moko information ba pesa kinga ezande ke tangu bakangaki ce qui nani à sa libération à kutani na pasteur Amos. Yango na préféré ki coacher la bino image il y a rencontre wana pasteur na muto ya kangani pour que bino moko bo juger na ebi leli busala effort pour l'équipe l'équipe israélienne ngala to vraiment oui na 100% tant tout ça c'est l'état personnel il faut tout ça na biso tout ça la kadilo ko c'est la conseil d'administration. C'est pas décision de la conseil d'administration. Tout ça, tout le monde. Même les réseaux sociaux, la justice. On n'a pas papier, on n'a pas papier. On n'a pas papier. Moi, d'abord, j'utilise pas les réseaux sociaux. D'abord, la communication. Oui, pas ça. La lobby, je pense, le président a eu parce que ma constitution soit humaine. On a fait ça. Ça je vous l'ai dit devant Dieu, pas question. Parce que ordre, c'est une année politique. Intoxication, donc quand on a intoxication, ça va trouble. Commentaire kotika la bino ce monde que je ne maîtrise pas trop mais ce qui va information monsieur baki sami na kozongela yango mais je suis contre mutu à koluka à nuire à salir mutu gratuitement par jalousie yango chaque fois nazo tshela kabino image oyo tala mundele tangu moninga na yazo mata yazo tindika ye tala mutu mwindu tangu moninga na ya lidia mata tala ndenga kobenda ye wana misisa nyoso ebimi. C'est ce que nous constatons même dans Makamuto Kosala Oyo. Au comment on a l'occasion de rien, on doit l'amour qui a monté les locaux, et bien babian. Mais la vérité, c'est la vérité. L'ennemi a le kuta sur le temps. Moninga y a vérité, c'est aussi le temps. Au Koko Salelo Lobé Kobima. Dossier Oyo, je vous annonce que Nakobanda Kolande Lango. Mouke toye bamaka maman 480 Papi Nyango je vais l'appeler Papi Nyango nga na yebani na ye Papi Nyango est à l'UDPS na kobenga yana yeba est-ce que 480 ezala qui prévient ebima et qu'est-ce qui se cache derrière ce qui va pesinga ba information mususu bande konanga na kozongela bino voilà et le konga na linga kina yebisa bino to solo là to ko continuer parce que
dossier daring soki kaka makambo esili nga pe na bimi soki makambo ko persévérer biso pe na binoa. Merci botika la branché bobo sanate na ko féliciter bande ko nga ko benga nga na bundes ndeko Eliezer bongo masolo ya ce pays obetango te réponse à l'immédiat na beta tiango mes documents ya réponse na zaki na ngote na solo laki na makambu ebele ezala marche à France ya Paris ezala ya Bruxelles ezala ya Washington ezala ya Jobour ezala ya wap nyonso to solo laki bande konanga botika la branché. Merci na ndeko konanga John Connexion na Turquie bato bakomi ko senga numéro na yo nazo pesaka bango eza musala partout les Congolais se trouvent to ko élever oyo akomata na ndenga malamu to ko tombola ye oyo akobebisa to ko dénoncer ya ata soki aza papa na biso. C'est notre principe. Voilà bana DSMP bo inviter biso na makambo na bino bo banga te to koya. Merci to monani.